bonsoir na bandeko balandi nyonso ya Voice TV officiel. Mbote na mino bisika nyonso bozali bandeko. J'espère que bino nyonso boza bien na bandako. Bandeko soki ezali mbala na liboso ya koya na kati ya chaîne ya biso, soyez les bienvenus. Kobosana te ko s'abonner, kobosana te ko cliquer cloche de notification pour yango nde kobanda ko permettre yo ozwaka bilema nyonso oyo ya sika ntango ezokota. Na bandeko nyonso ya kala, merci na bino tikete nzambe na lola ayeba na kopambola bino pour la volonté na nous bozolakisa ya koya ko visiter chaîne na biso. Alors bandeko lelo toza na recette na biso ya ngai na mipandi totia yango solo. Donc na kosalela mipandi ya fraîche. Malheureusement déjà mipandi na kati ya four na sala ki pona ko gagner temps. Mipandi na nga na sokola ki yango très bien, eza ya fraîche na sokola ki yango très bien et puis ça ki yango juste na jimbo ya soso na tiaki muscade ya poussière, ya poussière na tangawizi ya poussière na tia yango na four. Alors pour na ko réaliser recette na nga na besoin ya ngai, na besoin ya tomate, na besoin matungulu, na besoin ya solo na besoin ya poivron na besoin ya na besoin ya poireau na besoin ya ail, na besoin ya ndembi et puis na kosalela mwamba na. Donc eza ngai ya mwamba na mipandi et puis na kosalela bouillon oyo ya ba légumes na jimbo na ngai ya soso. Alors et puis na solo na ngai pour na koleka directement na recette na biso. Déjà to chaki mafuta na biso na moto ici et puis déjà moto tozo kende sikoyo pona kocha biloko na biso na kati to banda ko kalinga to banda kocha be épices na biso. Alors mafuta na biso lokolo déjà zwaki moto to kubanda na kocha o ezali matungulu na biso bandeko matungulu na ngai yango yo nga na kati na ngate boyebi ke na matungulu na ngai yango yo bolimbisi nga na niki te boyebi ke nga na nika te. Soki yo préférera na ko nika o niki eza problème te. Wana na ti matungulu na nga na ti ba poireau na nga na ti ndembi na ngai na baloli yango. Donc recette na biso eza ya ngai na mwamba, na mipandi. Alors natie biloko na nga oboe na nilisi yango mokie na zwi tomate na nga nde na nikaki. Donc matungulu, ndembi, poireau na kati yango, tomate na niki natie na zwi ail na tuti yango natie. Donc nalobaka déjà toujours soki osepeli na yo konika oniki, nga nalingaka te nazala na babiloko oyo na préféraka ke nakoki konika na oyo nakoki konika te. Donc bandeko na ngai wana natiki tomate na ngai na ba ingrédients na ngai etoka ekaningama mai wana ekita. Après nde tokoya na étape mosusu. Merci. Oui bandeko na nga omoni vraiment sauce na biso ebeli, sauce na biso yango oyo ebeli omonaki yango ezali na mai ekiti etikali kaka ba légumes na biso ba épices na biso ba ingrédients na biso. Alors sikoyo nabendi yango awa mpo bomona bien mpo kuna ezalaki mwa mosika. nazozwa sikoyo mwamba na ngai nga nasalaka boye, nalingaka kotia boye mpona nazala sur ke mwamba na ngai ebeli. na kotia yango mpe ebele te na besoin te ezala kilo makasi. nazwi mwamba na nga na cuillère à table boye natie nga nakalingaka na mwamba na nga na sauce boye avant natia yango mai etoka nakalingaka yango na boye. na kokalinga yango nanu boye ata natikanga ata 3 minutes na bando balona kaka boye ekalingama avant natia yango mai.
Alors bandeko nanga tokutani avant natia mai na nini nanga na bandu balonka bepo mwamba nanga ekanga mandambu avant natia yango mai. Merci. Oui bandeko tozongi nde tolobaki avant totia mai tokolakisa bino omoni awa nakangi vraiment nini nanga bomoni ndenge pati nanga ekomi ndenge pati na mwamba nanga ekomi donc nakangaka boye. Après sikoyo nalingi natia mai nanga na utika yango pe etoka po mwamba nanga ebela bien. Natie mai boye ezebele te parce que bokomona bino moko tant tokozonga parce que na permettre vraiment mwamba nanga etoka ebela bien ebima mobesu. Bokomona tant tokozonga avant totia ngai na biso bokomona yango ndenge ekokita. On a vraiment nazala sire ke mwamba nanga ebeli bato balia mwamba ya mobesu te. Merci beaucoup bandeko totiki yango etoka tokutani. Bandeko nanga tozongi sikoyo bomoni vraiment mai na biso totiaki ezalaki ebele bomoni yango sikoyo ndenge vraiment ekiti. Donc mwamba na biso ebeli sikoyo tolingi totia ngai na biso tolingi totia ngai na biso yango oyo tozinga totie na kati totie na kati nazozwa bouillon na ngai ya balégume natika ndambu boye naotia mingi te. Nazwi mpe jimbo na ngai ya soso ndambu boye natie parce que na mipandi mpe totiaki mungwa donc nde nalobaka semie ezanga ke eleka. Donc totie ngai na biso boye tozotika yango etoka lisusu ndambu avant toya kotia mipandi na biso na solo na ochango vraiment sikoyo te sino te ekopanzana nyonso. Mipandi na biso pe eza mobesu te parce que etoki etumbami na four donc totiki ngai na biso etoka après tokoya kotia mipandi na biso. Yam lelo makwiti. Merci. Oui bandeko nanga wana mipandi na biso nde tolobaki totiaki yango na four. En tout cas bomoni yango ndenge eteli sikoyo tokomi prêt ya koke kotia yango na kati ya nzungu na biso ya ngai. Alors nzungu na biso ya ngai yango oyo bomoni yango ndenge ezotoka bandeko na yebisi bino eza na sebeni moko ya tala kaka spe nango deja ndenge ezopesa kuna na kati ya nzungu. Donc nayebisi bino recette ope okolamba yango na mosaka okolamba yango na mosaka. Alors wana siko tozozwa mipandi na biso tozotia na kati eumela lisusu te bandeko eumela te parce que mipandi ebeli déjà na four. Na expliqué déjà pourquoi na préféraka kotia na four. Surtout mipandi ezala vraiment na mafuta ebele soko okalingi ekokota mafuta na kati osali sauce na mafuta. Donc bandeko na ngai wana vraiment pour na santé eza malamu te. Nga na préféraka natie na four mafuta wana ekiti ale bien sikoyo boye bandeko ekoumela lisusu te parce que mipandi na biso vraiment ebeli bien na kati ya four. Ale sikoyo awa ndenge eza boye tozozwa solo na biso. Nga solo nakutani nango ezalaki vraiment ya minene donc ezalaki mesure oyo boye monene boye yango omoni na kati yango moko na 4 parties. Nazozwa sikoyo solo na ngai nazotia boye bandeko nayebisi bino bomeka bozala desi te. Nazozwa mwa mai mokie ebele te parce que biloko na biso ekobumela lisusu te. Mwa mai mokie nazotia mingi te. Allez comme ça. Allez nazofinika sikoyo nzungu na nga mungwa na nga na komidia na tiaki na omeka po mipandi mpe eza na mungwa soki namoni na komeka après soki namoni mungu ekoki te nde na obakisa. Donc natiki boye
nakangi nzungu nanga tokutani. Merci. Seben bandeko eza seben bomika boza desite. Merci. Alors bandeko totala biloko na biso totikali na moto. Waouh, moni biloko na biso yango oyo ezotoka donc ekomi presque na suka. Totika yango ata 5 minutes lisusu. Après tokutana na présentation. Merci. Oui, bandeko na ngai, bandeko balandi na biso ya Voice TV officiel, vraiment recette na biso ya mwamba ngai na mipanzi batia solo yango, vraiment eza simple facile pona kosala yango. Alors bandeko soko sepeli na recette na biso, ko bosana te ko s'abonner, surtout ko partager et ko aimer. Merci beaucoup. Ba question, ba suggestion, ba remarque nyonso wana toza nango besoin. Alors tokutani vraiment na belema na biso oyo ezali koya. Merci, bye.